Bonjour, bonsoir ma famille, bonjour, bonsoir, bambote na ba papa, bambote na ba mama, bambote na bandeko basi ya mibali, ça dépend ya air wapi vidéo kokomela yo, ya bonjour topé ya bonsoir, tikete nzamba lola apambola biso, voilà, to se retrouver les sous lelo pona ko solola comme d'habitude quand ndenge zalaka et to loba toujours esika bato bon moyibaza et banaka parce que to tiara nzambe liboso après sujet na biso et aka kolanda na sima pona ko solola ko développer o wapi nzambe atie kati na biso na mokolo lelo po te toyebana ko partager. Éternel Dieu des armées, Yahweh Tout-Puissant, merci. Merci Prince de paix, merci l'homme de Galilée, merci le maître des temps et des circonstances. Seigneur, merci pour notre souffle de vie. Nabomo inanga elibotananga, pe andeko mwasi mobali papa maman ou akozwa occasion kolandanga. Yahweh merci pour nabomo inaye, merci pour na mabota na biso. Natango telemisi biso pour te partager. Tendre Père, te recommander moment oyo entre tes saintes mains. Zana biso du début jusqu'à la fin. Ngana zala instrument pamba Seigneur, mima message na peuple na yo, oyo ko édifier, oyo ko sunga pe ko bakisa quelque chose na kati na bavi na biso. To chasser oyo nyonso tu ya yo te za la musika. Chaîne na biso to bombi yango Seigneur Dieu des armées, kimia pe bolingo za la partage na biso. Libéra na libelo zanzambe dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà ma famille, na pesi bisombo te na kombo na Yesu. Merci beaucoup na bandeko nyonso tu o bazali ko s'abonner. Ce qui lelo pe koza la première fois o tomber na vidéo ya mama Abi, na sengi o s'abonner, o commenter, o partager. Pourquoi pas? En tout cas, et vous allez bien makasi parce que ko s'abonner za no haje mukie pam 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 pam, ko s'abonner et ko zala bien makasi nzambe akoza ngate ko pambola yo. Vraiment na linga mingi ba vidéo na biso ezala liker. Tant to like la vidéo et permettaka vidéo est circulée bien. Ce qui vidéo est vraiment à like et ça la que vidéo est circulée penzate. Alors tant que vous avez une vidéo vraiment ils a la malin muto like la vidéo tant au liker au sali moi commentaire et ça la bien ceux qui osa abonner te au s'abonner nzambalo la à cause ngate na kopambola biso. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà to les sous na sujet moko lelo oyo toye ko solo la o eza les sous très capital et ça très important. Na ba toujours que ceux qui toye toza na eloko loba mais ceux qui attendent au moninga te plusieurs jours pour comprendre nga naza moi pour qui passe ça que belé ma ambisa que belé en tout cas ko se désabonner te au moni vidéo côté na vidéo tout le monde que vidéo na sa date côté na chaîne au monde qui ba vidéo eza récent donc c'est que to ya kaka donc c'est que tant au côté na vidéo au s'abonner kaka au vandi penza parce que tozara toujours na oyo esunga kabiso o edifia kabiso ndenge kaka monimo mosantu azotambu sabiso lelo na ye vraiment to solo là entre nous les mamans entre nous les mamans. Vous savez, ba maman nanga, vie est tellement précieux. Vie est kitoko. Lelo tozo mona ba mort et commis. Bon, n'habité des fois sur nos bela mambaliwa na oka même ba chair d'épaule parce que tout autour na biso tout le monde va proche ba kei ba famille ba kei donc aux hommes qui vie donc cela veut dire c'est que tant que tous en avons moi il faut en profiter il faut en profiter parce que to yebi réalité o ezaka kuna likolo te tant que tokendaka mais une chose est sûre to yebi que to le kana jugement alors nzambe tant apesi biso souffle nzambe tant apesi biso pema nzambe tant ola lisabiso ola musabiso parce que kolala ezaka na volonté na biso parce que ngane nazabwe après vidéo na koloba na si sur sa vidéo na sukola na se rafraîchir et puis na se reposer et sa volonté nanga parce que na pour ça na se reposer muke après et loko moko na oti osala mais kola muke ça toujours volonté nanga te ezala toujours volonté en nzambe donc c'est que kola muka tanto la to la muka eza déjà cadeau moko précieux on nzamba pesi biso vie makasi souffle de vie eza déjà loko moko mutuya on nzamba zo pesa biso nzoto na yo moko mama nanga tango telemaka ozomitala obi etelo na pona kota na garde-robe nanga na fond la valise nanga lo na sepe na latoyo lo na sepe na zwa boy lo na sepe na se coiffer boy lo na sepe na sala o ezaka volonté na biso ezalaka parce que pourquoi parce que to l'amour qui joue wana parce que nzamba pesi biso souffle joue wana pesi biso makasi joue wana alors c'est que vie est précieux il faut to yeba ko profiter nango il faut to yeba ko saela yango malamu ndenge sengeli il faut to tia nyonso en place pour que to
tosepela na vie yango en fait pour que lobi ata tokozala te ata esika wapi tokozala ata kotango bato bakendaka soki esanga nde nini motu na motu ayebake na se na moi nalekisaki boye nazalaki boye me na ndenge ya mabe te s'il vous plaît na ndenge ya bien na ndenge ya motu oyo ayebi ke naozwa soin na nga naose protege naotambola na obanga nzambe naza motu oyo nzambe asali nga na bagrâce na bapotentiel na baqualité na batalent ebele. Les mamans, il faut toyeba komilinga, il faut toyeba komizwa soin na biso. Basi ebele lelo batondisami na complexe. Complexe, azo na complexe non ya taille, ya forme ya nzoto na ye. Donc au mona ke mutu alata na complexe ya nzoto na ye moko. Donc nzoto ne so ngami tabo upenze forme oyo upenze ngapenze nzoto ngo donc omona ke mutu ye moko nzoto nzambe apesi yo souffle nzambe apesi yo parce que lelo so tobi totala ebele balekai nga na na taille na beauté na couleur na teinture tout baza te mais ntango nzambe aopesa mama sepela na nzoto no sepela na oyo oza nango parce que ntango ozomilinga yo moko ntango oza kosapprécie yo moko kati na yo osani olongola complexe ebele na basi lelo balati complexe na vie balati complexe parce que soka kotika na réseaux sociaux boy abandi ko circuler amoni mwasi moko boy ya taille guitare amoni mwasi moko boy ya teinture soki nini amoni mwasi moko boy loposo soki pe ndenge nini ya lati complexe et moninga mwasi mais to bosa na ke filtre pesa bon malgré pe filtre eza pe na bato baza pe bon en réalité to boyite mais otala alati complexe ndeko ngapi na so na zaki ata boy ya totika biloko yango ezomema basi ebele na mabe yango ezomema basi ebele na mabe mema basi ebele na libulu na kunde ezomema basi ebele na mabe ebele mpona nini oza kosapprécie yo moko te oza komilinga yo moko te omilatisa complexe moko boye ya nzoto na yo ya taille na yo ya vie na yo ya mode de vie na yo ya oyo nyonso to yo vivaka yo milatisa complexe okoma kose compare na baningano basi okoma ko se comparer na baninga no basi lelo mokili ya lelo oyo moto alata complexe na nini na mafuta kopakola na gommage na crayon de beauté na make-up na perruque ou bien eloko nini eza te parce que soki totala mokili ya lelo mama possibilité nyonso oza nango okose faire belle oko se faire belle ozaka na posola ta perruque ya ba million te ozaka na posola te lamba ya ba million te ozaka na poso tia make-up moko boy soki ya ndenge nini te ozaka na poso pakola mafuta moko boy soki pe ndenge nini te cela veut dire kaka oyo oza nango wana mitia valeur parce que soki tolobi déjà nzoto mwasi faut yeba ke mutu ato pakola mafuta peu importe mafuta okozala opakola mama il faut koyeba pe kosala gommage ya nzoto parce que tango osala gommage ya nzoto no gommage ya nzoto efungola ba port tango efungola ba port ya nzoto no permettre mafuta ozopakola wana ekota o bien pénètre yo bien na kati ya nzoto pour travailler bien esala alors gommage lelo bato mosusu aza soka azoka gommage omona oka elo moins spécial omona oka elo moins cher alors que gommage okoki kosomba ngo na prix nyonso gommage okoki mpe kosala yango yo moko na ndako eza na bagommage fait maison nga na parmi bavideo na nga na video moko nalakisa gommage mais bagommage eza ebele mais nayebi ke nasala video ya gommage juste moko avec le temps torobakisa video ba gommage mususu parce que lelo ekoma na baga mususu mutu soko osala mafile de beauté na ye eza gamme bima na gommage nango ozomona parce que net ba gommage fait maison wana ba naturel wana yana bato mususu bazaka allergique na bilo mususu tant mususu gommage wana eza na citron eza na curcuma eza na eloko beta mususu yo pona yo eza allergique na eloko moko yango nga na lobaka toujours mwasi nzoto no moko fo omiyeba mwasi fo miyeba nzoto na yo fo yeba nani oza fo yeba nzoto ne fonctionnera ndenge nini fo yeba nyonso wana alors nyonso wana po oyeba yango nyonso wana po ozwa maîtrise nango contrôle nango possession nango il faut milinga mama il faut milinga parce que tango milingi yo moko elongolo complexe elati so confiance en soi moko boy to mona mutu mususu omona pena mwasi mo boye pena ta mususu boye excuse nga bana basi oyo bazalaka ta mususu mikuse wana oyo bazalaka mikuse wana mususu omona ta mususu aza pena na défaut moko boye pena physique na nzoto na ye oyo eza remarquable momona bato baofinga
et yo pour moi si au talent tel tel aux ana boy tel a des fous boy mon na ye pena au tellement répondre mais au mon pena au loba peu importe mon cousine peu importe lo kon yaza na mona mais ana confiance na ye parce que ebi que malgré o yaza na ngwana situation physique na ye to pe défaut moko bo physique obison surtout au mona mais kati na ye ayebi nanya za tam so ko sa makamo be o bato kutu ba tout droit ba ko sala te. Donc c'est que on a confiance na ye muto la ti complexe azati muto ko sala ke ami lingate azati donc on mi sepela na o yaza on mi sepela na o nzamba kelie na o nzamba ti e bon ngai na yo ya toza bien physique bien makamnyo so bien complexe o lata ya nini ka pona teinture o moni pande ko moi c'est luli ka pona taille bassin pona taille ya guitare ka pona perruque par ka pona beauté ka pona make-up par pona teinture pona loko non. Même na amitié, même na domaine na bolingo, yaya mutala son complexité. Muta dominer sur yote. Et on a battu mususu même na amitié tam soit un camarade mo boy, camarade na la tara bien, camarade na monaka moi ba mike na ya zara bien. Une fois qu'il y a moni camarade na comment ça mo ba mini na comment la sima e camarade na to boy te bolingo ya sole salaka. Ki amitié bolingo mo boy ya sole za kolinga camarade na o ninga te bo se séparer. Mais oyo soke komi ke ya complexe moko boy pourquoi parce que olinga ka ko tambola pembeni na ye po ya apparaîtra ka. Pour mon nanaka na moi apparaîtra zala boy donc c'est qu'il faut zala ka pembeni ne olingo tika ete po esopa yo ça le bien donc ça veut dire au décorer quoi yo pour décorer bo décorane yo pour ko décorer pe bo décorane pour nani pour ka yo moko soko se mettre en valeur au monde que yo posa capable parce que nzambe nenga kela biso na mokili boya ya mutako sote mutu nyonso za na talent na ye mutu nyonso aza na grâce na ye mutu nyonso aza ye donc c'est que neti nga mama abinde naza boye nga nde na boye nde nga donc après nga il y aura pas moi il y aura plus moi donc c'est que ndenge naza nga boye fona misala nga fona minzima nga fona misoigner nga fona mizwa soin na nga fona s'entretenir nga fona sala boye nga même na domaine na bolingo to mona basi ebele lo ba okufa yaya basi ebele lo ba okufa ameli poison ameli eloko ya mabe po mobala boye po mobala zwele mbanda po mobala sali boye ya confiance en nzoto no eza te omilingaka te parce que déjà yo moko ndenge ozana fo milingana na va mutu ya mokili ya olinga yo moko déjà nzambe ntango akelaki yo déjà atie souffle kati na yo atie miku atie poso atie nyonso atie bote donc déjà nzambe ntango akelaki yo aklasa nyonso atie nyonso siko biso lokola tokoli na kimokolo tozoko miyeba toyebi déjà ke ntango naolata fona nata ble nanga natie mwa rouge nanga natie mwa boye nanga donc ngamona miklasse mais avant wana nzambe asa klasanga nzamba sa klasanga nzamba sa bongisanga nzamba sa ametranga en place donc ça veut dire eloko oyo koya kotia complexe na ngezati eloko oyo koya kobangisa ngezati eloko oyo koya kolengisa ngezati parce que nazalaki déjà mais na mi classer siko na mi donc na tia mo siko donc na bongisi yango susu pona nini na milingi na milinga na mimona hanga mais tango yo siko oza na complexe na yo tango yo siko ozo comparer vie na yo na ya x y ozo comparer même bolingo na yo na ya ba x na ya ba y tala omoni moto a vivre à bonheur moto a vivre à vrai amour azaka na ntina ya koprouve yango te azaka na ntina olakisa bato te ebotala nga na vivre bonheur nga na vivre vrai amour azaka na ntina nango te parce que moto ayebi ke ana bonheur moto ayebi ke aza na esengo na ye aoyeba ndeni ya protéger yango alors aprotéger yango mpenza pour que ezala protéger bato bayeba position na ye te mais lelo oyo bato baoyo osala matalana na réseaux sociaux oyo ezosalaka bato mosusu balata complexe baluka bakoma lokola bango nde esika wapi booki okwea na mabulu nde esika wapi ezoperturbe bino meme mpona osala bachoix ezoperturbe bino meme mpona bapropre nzoto na bino moko donc complexe elati yo donc oza susu na komilinga yo moko te ozokoka komi ndima yo moko te yaya banda na okomi ndima yo moko nde oza banda okomi ndima ke je suis moi
Après moi, il n'y aura pas moi. Donc, c'est que ngane na abo ifona zo soin nanga. Mama zo soin nzoto noko. Zo soin nzoto nonga linga moi sa salité te. Nga penane na abo salité pembe nanga na supporta te. Déjà, koko la place na koleli na muto abokolanga. Azaka muto abanda supporter salité te. Azaka muto abanda linga salité te. Donc na koli bongo. Donc biso ba o nde toza bo salité to bokola salité te to mesana na salité te. Déjà tant oza mutu moko yumo des choses sont mesana salité comme moi da salité normale. Donc ezale sana te do yo pona eloko ezate. Donc au bon la mutu mususu tant so tia soin mo boye aso mi so soin aso mi s'entretenir e yepe e lo lendo e ami monaka e te ami monate mama ami zo soin na ya mi ndima. Allah qui ça une femme de qualité. Allah qui ça une femme de qualité. Vie est tellement précieux. On t'a là de complexité. Ko comparer pe vie na yo, ko comparer pe taille na yo, ko comparer pe nzoto no na mutu mususu te. Quand on a chambre no moko devant miroir dans mi longo la penza, mi tika la bongo, mi tala en gros et en détail. Dis-toi que tu es belle. Dis-toi que tu es capable. Dis-toi que tu peux le faire. Qu'on fait au monde dans le besoin maman bête. Donc cela veut dire on est là comment on quatre no peut-être oh yo envie que pas tout mais ça moi le moins ça facile. Donc so pas na pour ko ça na moi le mukie mais tellement là ta complexe na yo pinga na mu pousser et puis so bata mi pousser et simba tenga na mu pousser na ngape mulayo eleki na mona fimo bo aza pe reconnu na réseaux sociaux na ko etanga na komboneti. Ana TikTok wana ambinga munene na mona ke so sa ba vidéo na nga moko personnellement penana donc na ebité na ba moi so mais franchement asoko ala tiketch na mona pena le kolo au moins pena le kolo moi na moi si pena moni tala ketch au moins pena au senti pena que le kolo et cause aba 44 voire même 45 mais asaka na complexe wana ti au moins la ti pena jina e ketch ne nene ala zo bina do zo tala pena siko yebisanga mutami nzima bongo abike nzamba sanga bongo pointure na nga yango wana siko asani mais lelo zo mona basi mususu ala ta complexe wana tam so atanda sala ba video wana otsala eloko mo ekanga kake suka makole mona te ba yo seka makona nga minene nga mo cité abongo ambinga ozomona mais yo pe ndenge oza pe mokuso oza pe na taille oza pe na numéro na moto pasa un peu lancé ça donc cela veut dire motu na motu nzamba asali na mesure ne na ndenge na ye yo koyi ko envier motu to yo koyi ko lata complexe pour la vie au moto au vivre te parce que oyebi kati te surtout ebele lelo na réseaux sociaux même ba femme mariée bakomi ko luka ko copier ma bala o ba mona na réseaux sociaux bakomi ko luka ko copier ba vie o ba mona des couples na réseaux sociaux mutaya telibino caméra boy asa libino vidéo o eza derrière caméra ebité ngana na vai na lo ba mona mamboza nsima caméra na bomona te bomona na vandi bomoni mi boyebi pete so na cuisine so na chambre so na véranda boyebi pete donc bomona ha boy donc c'est ça la réalité en fait. C'est ça la réalité. Cela veut dire mi zala yo, mi sala yo, mi zwa yo, mi pesa yo, mi honore yo. Zana confiance na yo. Zana confiance na yo maman. Fais-toi belle. Mukila lelo saka te ke faut ça la o apparaît tout ça la belle faut ça ba million. Tant sous ba obino bo mona wana bo pensa quand même que va ça ba million alors que l'autre. Et l'autre yaya. Et l'autre côté. Tant soukra moi la mane mo bouya Seigneur. Tant sou moi la mane mo pas seulement qui on paye moi 20 €, moi 20 $, moi 10 $, moi 15, moi nini asangi si on kaka ebika ko classer ngo. Déjà lamba tant to somba raison exemple lamba tant to somba mon la mesa na forme. Et lamba tant que au somba ngo boyo et puis na sachet. On a en forme ezarani. Pour même épais ça ta moi former la kisa et c'est ngatam so ba tombola ngo bende ba tombola ba la kisi. Soit balati on a mannequin. La plupart de nous tolinga même ce qu'on sombe le coca tina na photo na on atala pour ebi que photo na moi soit mannequin lati soit mon toilette au mon forme nango n'est-ce pas donc cela veut dire eloko nyonso yo kozwa elamba nyonso yo muto kopesa ngo forme yo na loba na debi donc nzambe sa sala yo a classe yo a pesa tout donc yo zwa ngo ka yango yo nde bongi sango parce que ça bilamba muso mutakola telamba cher mais zuite makasi. Mais yo lati ya moins cher au PC on bena o ebisi pe mutu na soma ke lambo 10 € muta oboya muta oboya pona nini yo déjà yo ndo pesi spe lamba na valeur nzoto nonde pesi yango valeur ki yo nde pesi yango valeur
basi bakoma omiboma mpona mibali na ki amitié omona moto akomi soki mpe ndenge nini mpona nini po alingai ka azala pembe na moto wana toboyi te tona bato nzambe atiaka pembe na biso bazalaka mpe lipamboli eza grâce mais na ndenge ke ya kolatisa complexe moko boye pourquoi parce que omona ndike mobali oyo ngai nde tokabwani ye moto ayeba ye nga alingai nga na mokuse na nga o na mokuse mpo nazwa su mobali ya mwa mbinga boye seke fo nakoma moto batalon na molai na nga oyo mpo nazwa mobali te yaya milinga mwasi milinga ndenge oza ndenge nzambe asaleli yo isifika ozwa soin ya nzoto na yo zwa soin ya nzoto no mama luka mafuta ekosimba na teinture na yo salela gommage oyo komona ekosimba na teinture na yo suki na yo ezala suki nga te fo omona nga nayaka na kosala bavideo na nga na bafoulard na ngai eza te kita mosu nazangi perike mais nalingaka bongo eza style na nga eza choix na nga yaya moma mpe na oya na nga mpe boye mpe nasali na nga mpe na perike mpe na foulard mpe te nasepeli bongo donc cela veut dire complexe moko kutu te eloko moko kutu te ke oyo mpo nazala boye na apparaître boye milinga ndenge oza yaya misala ndenge oza cela veut dire na vie nde tozala bene nzambe apesa biso pema apesa biso souffle atia biso na sa mokili oyo mama luka sikoyo omisala neti monde na yo luka yo mpo ozala ta mwa te ozala témoignage ozala mpe témoignage pourquoi ka yo olingaka koanvie baninga pourquoi yo olingaka kaka kokopie vie ya baninga pourquoi yo olingaka oyo baninga basali yo mpo osala pourquoi yo omonaka oyo baninga basali neti yo tika l'échec neti non chacun son temps mais likambo ya temps mpe ezalaka mpe likambo mpe yake omiyeba mpe ozala mpe na confiance na yo parce que soki ozomilinga moto oyo osakano aza te oyo mobali moko boye asali mangungu amo lokwa akeli ye ndenge alingaki wana mokuse wana na molai wana na mokie wana na monene wana lokwa tono mutu mosusu azwa te te kaka na kitonono wana mutu mosusu aza na kwemo baoluka mwasi atono lokwa yo kaka na mokuse ni wana mutu moko aza na kwemo baoluka mwasi mokuse lokwa yo nzoto mikie lokwa yo biso baoyo toya mabala tozala basante oyo te oyebi na libala mais mpona nini donc ça veut dire temps topesa temps na temps koluka te kosala eloko moko boye kaka donc oyo moto oyimoni moto asali olingi yo mpo osala oyo oyoki moto asali olingi yo mpo osala mpo ye asali boye yo olati complexe complexe yango lelo ekoti jalousie boyebaki complexe ekoti ya jalousie eza kindoki parce que so okomi déjà kojalousie motu wakapable osale mabe lelo tomona bakufa okambasu okabelaki babwakelaki maladi songolo oyo eloko boye oyo bamadi moko akindoki mpona nini jalousie mpona nini motema mabe nyonso wana mpona nini donc seke mama milinga kojalousie motu te na motema nokoluka kokanga bato na motema te ka mpo mona ye moninga alati bien mpo mona ye moninga abongisi suki ne bien mpo mona ye moninga azalaki boye bien parce que yo mpo linga kaka ozala bongo mais yo ozala bongo te mpona ni te sepela na kiyo ye mpenza alati bachache na ye so bablorni yo olati noka ata mosusu ya tombola olati no mpenza ata mosusu ya tombola mpena otelemi mpe ko nani oyebaki yo olati ya tombola mpo orepase yango bien nzoto na yo epesi yango forme epesi yango valeur na pembeni mpena ya motu mo mpena mpe alati bachache mpe oh ça va bien habillé merci et toi également yo mpo ozongiseli ye retour ye mpena bachache na ye yo mpena oya yo c'est ça eloko wana so tokotisi yango na motu biso nyonso tomona lelo mabe mingi eza te na mokili mabe mingi ekozala te na mokili vie eza tellement précieux nzambe ntango apesi yo vie wana ayebi le pourquoi ana poso osepela nango ana poso oprofite nango na ndenge bien na kati ya bonzambe ya koyeba ke eza tellement précieux poso totali ntango bato bakendaka motali bato balelaka omonaka eloko moko apprécie eza te précieux donc vie eza te eloko moko vie ekei en fait mais ntango yo oza nango onga misepelisa nayebi ete eloko nini ozozela na mokie kaka oza nango na mokie kaka oza nango ozwa soin na nzoto na yo nge eloko na obeta sete yango na pourquoi parce que lelo basi tokoma kotala soki otali moninga mwasi tentire mama na tentire wana
yo pe so ok place bateka ba mafuta obina olukelo moko ya ezwa teinture nanga ba proposer ba la su so ko moni ok simbi to yo changer ozwa ka o ekosimba yo déjà ntango oyebi mpo na yo ezalaka makasi ezalaka po sèche ezalaka po gras ezalaka po boye okopropose bakopropose okoyebisa bango okozwa eloko donc déjà te na yo portion na yo ezala eza noir ezala eza chocolat marron caramel clair tout ndenge nyonso nzambe asalelo ndenge nyonso ezalaka soigne yango ka bien donc omonaki eko ne elamba tombola je vous dis ne elamba tombola oyo bato mosusu bamona yango ntina te mpo ezalaka ntina mpo eza mpe na bato babimisela ngo mbongo balata donc yo mpe ntango ozongo mpo obimisela ngo mpe mbongo ne elamba 5 euro ne elamba 10 euro omettre yango ya valeur ezwa valeur na nzoto na yo mutala ati complexité ya milinga za na confiance na yo za na confiance no mutaya telo ba yo kutu na yo pe na ngape nani umena mtuti na ngape tsikutongo ba na yo pe neti na sens ni neti ngape neti ndeni donc ngati mututi ngani na ntite il faut pouvoir abattre mais bato ba otia yo bazotia ba luka ba limiter en fait bato ba luka ba la to complexe ça veut dire que prouver bato na ndenge mo be ko sala te mutu mo boy aya nga se défier na yo en fait asala lokwa te faut la kisaye et puis ceux qui mutu a commis na niveau ya sala bon c'est parce que dans tout quelque part à mon avis yo moko se limita ki quelque part à mon avis yo moko zaki na confiance no moko te quelque part à mon avis yo moko zaki na ba doute na yo quelque part à mon avis yo moko ba na ko se sous-estimer non ko se sous-estimer raté. Qu'on se sous-estimera tes mamans. Dis-toi que tu es capable. Dis-toi que tu es belle. Dis-toi que tu as des potentiels. Dis-toi que tu as des talents. Donc cela veut dire, mais tiens en valeur. Faut y remplir les critères. Et ça cause soin en autres na yo. Et on classer la main dans peu importe qualité nango, peu importe prix nango. Yeba que nous autres on est sans valeur. Nous autres on est retient au sous. Voilà. Les mamans en tout cas, l'autre comme au mona. Tola muki akei tola muki azati tola muki akei tomoni ba proche tomoni ba famille tomoni ba tandenge na ndenge alors ngana yo tant tola muka tola na volonté na biso mais tola muka na volonté na biso te il faut toujours rendre grâce à Dieu il faut toujours prendre soin nzoto wana onzamba pesi biso parce que ndenge tozara bona mukili sera mission mission liboso to wana ya ba vie na biso moronana. Parce que jugement peut être les kanzamba on a besoin d'appeler qui on sort bien d'appeler qui on taille d'appeler qui on maïele d'appeler qui on sala qui na oni kolo bate nzambe na mona ki ndeko mo sana neti ya yele kaki yanga ya ona banda ko banga ko bimisa yanga tamsuna yanga ya milinga mizwa soin na yo minzima ndengo zako miboya te minzima ndengo zali tango zo minzima ndengo zali nde bakisa confiance na yo. Sa confiance na yo. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nganabino, toute année prochainement pour le numéro Asika. En tout cas, partagez message on a des commentaires yebi ke ekosungaye, commentez, likez, s'abonner, si vous en abonnez, que Dieu vous bénisse toute année prochainement. Bye.